Bonjour à abonnés surtout il y a Vision Plus Télévision, Jerry Kobetox Nabino et à chaque fois ça va nous faire sa confiance. La chaîne Nabino Vision Plus Télévision, il y a Maman Bella Lindanga, moi c'est Mwindu sans microbe. Merci beaucoup à abonnés tout, merci beaucoup à tous les partenaires et puis chaîne partenaire Feza TV RDC. Voilà mon image dans la presse Luamba Azo chapeauté kuna. Merci beaucoup à notre coordonnateur Trésor Walukamp et puis sans oublier Jack Kanangila toujours au four au moulin na Moussala. Voilà et tous en commune à Lemba et Sika Oyo Facebook et Sika Oyo message est partagé makasi de perdre les sous moko ya salaka Moussala ou de salaka théâtre de perdre les sous moko Oyo à salaka théâtre na combo ya Mave Ilanga Azali jusque là ti Azali qui na bomoi avec un groupe Académie des Stars, il y a mon papa Modéron Totokani. Donc, Bisson de Tokoufeli. Bisson de Tokoufeli, Naba Mirma, Naba Doudou Soukou, Naba des Bestes, Jano, Banaya Modéron presque tout. Et puis, ma comédie, ma Koufeli, Lissoussou, Serre Nabiso, Mave Ilanga. Tout ça, la commune à Lemba, résidence, il y a famille. Et surtout, à Zaline, il y a Alpha Bokole, que je salue en passé, puis nous avons mes condoléances. Producteur, mon aîné Oyo. Asala ba film belé vraiment famille beaucoup les mobimba ezali na mawa oyo lelo bakufeli nièce na bango leki na bango bozomona ndenge famille ezolela wana donc ezali passe yango biso Vision Plus Télévision to poussa ki pembeni ya famille awa Potoya et puis to poussa pembeni ya président Modéron Totokani azali président ya Mave Ilanga ya Académie des Stars oyo atiki biso poto interviewé par rapport ya disparition oyo kobungisa mwana parce que to perdaki Naomi Kipulu to perdre Sunda lelo lisusu to perdre Mave Ilanga et kaka nde toloba bope sermo ya groupe mo théâtral lisusu akufi bauti kobenga ngai donc eza pasi mingi puis liwa bakanga ngo te liwa eza liwa bato bozo bake bakomede bozo kufa bakisi na bino boye na boye non tobelaka tokotaka pe hôpital malvé asaki crise moko kaka ya tension selon les informations pour yoga et nde ememi na liwa donc tokei na image to la bino ndenge famille zolela et famille biologique famille artistique et puis na moi muke président Modéron Lobaki pour topesa bino toujours information merci beaucoup.
mingi vraiment. namoni ducheleki nzamba sunga yamba mbango boaza na kayu nzamba sunga yamba ducheleki donc tuswana kiti tuswana asona na ngati allo kapanga allo anga ye neni te na swali na mutu te nazo bande aswana kina petite sœur nanga te boni yo mes condoléances hein? Ouais nga naza na programme nazosala na koinforme bino programme yango to meka kosala matanga moko kitoko et surtout yo na ngai. Voilà quoi. Voilà. Bon ouais. Non, ciao Nathan. Merci beaucoup mon frère. Nanga kina bengo kaka na ebisa. Merci. Tuna président Douche bari ba tuno motuna moko pona zana en direct na émission. Président Douche mbote na yo. Allô? Ah, Bolimi si papa pona avertir yo te na yo à travers ya modé. Tout en direct na émission to lo belango. Oui, président Douche, motuna nanga eza boy na cadre kaka ya matanga nzamba sungi pe okoti en direct parce que motuna na bomba ngo si kala motema si mati et punzi pena yango lelo na nyina tuna motuna ngo eza boy lelo yo ko perdre moko na bino oyo ya modé à format na komba mave aleka pe pa na yo. Quelle est l'organisation d'abord avant que n'aleka na motuna ngo ematanga na motema? Quel est vos enjeux par rapport à l'organisation ya likambo eko elibino ya matanga d'abord? Allô? Jamais libre. Ouais. biso pe yo ya makasi koleka parce que outi koperdre mwana oyo boti penda cher na kombo ya mabe liwa ya ndeko na biso mabe komele mabe malade malonga te mercredi na ba 11 asi osukola bana mpe na oyoka bien te abi ya mami
Ata na hôpital nakende na super basasanga baexamen mwana mpe azwi moto na akei naya otika olobi te nakokenga moko mpo na osaka baexamen na ozo akei ba 11 mercredi sikoyo ere ake namoni ti 18h aoya te asileki na divine tobenga no yaya banda akendeki ti sikoyo ake wapi nde divine atie crédit abengi mazo abengi ese alo yaya banda akendeki ti ero ndenge nini abe ya mami aza na hôpital baisi wana banda batianga mai liboso tension batalinga emati na 15 comme tension emati batretaki nga na nokisi ya tension mbala liboso ka yango wana belaka te abi comme bakangi nga na tension bapenga na nokisi ya tension mpo nini tension ekita bongo bazongisanga mai aise nazoya alobi te koya te bana nanga bakotikala ndenge yo bandaka kuna ayesi divine leki na ye ndina mi bon ngai nakenda kuna mpo bana moto akenda ebanda ntongo ate eloko alie te ngai nakende kuna leki na ake ti super hôpital wana ake yo diva oye ndeni oyelinga te eloko te nga na oyoka nzala yola osololi na ya mami olobi makambo ya biloko te oyelinga mpe po te abi olobi eloko te zela nakende na lokolo male wawa na sombelo leki mpe asombeli api ekwanga mo ese nga mama nanga mokangi kwanga kwanga mabi mama na waza na kwanga te nasombeli yoka limanda lia na milanga maimba na pesa ko metanze mata yo omela ya mama ko yelo po na tongo era boy na ke nulala motema butuma na oluta kama bi abite abimi 6h mo ana lupam abi moto na komiti plaza ya mami oyelinga pote kuna vite na yeli yokote oya binga kaya mami abi kene osomela ngapo nda posa na sa toilette somela ngapo examen pamba mais commission interne wana examen basalaki déjà bazongi nakotaki bazongi nano batie mai te nake nazwi moto naketi na wenzanga bawana ka moto moko afungoli nasombeli epo nazwi suka moto wana na zone docteur alobi apa bazongisa mai alia abundibuni wana malewa eza te nazongeli bana ebie nazongeli bave malewa eza te nasomabi sombelanga boudin na bagoto bateka mibale saisa na lia nake nasombeli nasombeli yango 4 na boudin 1000 francs nasombeli na sucre namemeli ali ka gato moko na boudin atoinga ya mami nalieti wana ta docteur aye kozongisanga mai nalie deja alobi o mosu tikanga soki basizi ozongisanga mai nakolia mpo nayebi mosu biloko eyaka nakolia tawana ngai na ye abisomela ngai na oyama ngai wana mpo ebongisanga mona na ye asomeli thomson na pie leki na ye divine alambeli ye divine asilisi 14 nazwi mama abitokende tokenga na mama tikuna abi abona mona moko nayoki bino banda kala nde boya nayoki bino eteni boni kapina bi bien nalobi
yanga alobi oyo sikoyo alobi ejeni oye kotala bazana okutala na moi jeune garçon akumosola koko na ye yo kene libanda ngana so na koko na nga abengani yo sikoyo na docteur ebazo tuna docteur oyoka masola mère baninga awusaloni awanime palobite tosolaka masolo ya bia osola normal toseka wana bango mpe balongo lisu kuna le karine ya na abengi baosolola alobi naza awa na tata mwasino na koko na yo abi episanga nando koko tosolola ye moko azwi telefone apesi koko na yo basoli esili abi episanga tanti mame nazwi tosoli nga na ye ayebisinga kata po nini ngai nalingi nakende kosukola banalobi nasukolaki te po bino mpe bolanda bana nanga batikali bango nga na mama pusu ye moto abimisi na saki ne abimisi mifa obe koko nanga oke makolo te mifa yango oyo ofuta okende leka tobaluki topalisika prince ye alobaki esukola na monika mwana mosala zo ya mbango mama komata moto te ya mavile akangami akwei wana nsima na bino nga mpe nazwika mama nakoma kotambola bien te nasimbi ye tokatima moko prince natike na bi yo awa tambola malembe ngai nakima mbango nalanda ye nakimi mbango nakuti alali mpazango mai ezalaki alalika wana moto tanga na yena tomole okotombola ye tatika abi mwana yanga na boti natike na place boye mpona nini ngai takanga moko mama na viva natike na place na mpona nini le nalingi natomole bato ya hotel wana aye 3 garçon oyo na motu oyo awa mpona makolo batomboli ye tokati ye na hôpital kuna ilanga eloko te ilanga okende kana kumu ya bana lera benga presana na ngai aritia na nga lina na nga na isi msusu ya mokei mosu ye bana tiki bango na bokanisaka moninga na bino na bano ya tiki donc era belele kapona biboni yaya olingi otianga obe yaya na bota obo mwana mana sala yeloko te olingi okima charge oyo ya yo nga na kozala nga na kufi yo tikali na bana yo olingi okima bana nga kona komi mokulu nani akoboka bana oyo ya mami utama moto ya mami utama moto lekalo bwema infirmier wana bengi nde akozwa ya biso moto gizi toke bobila bibuki nano bobila kabila te moto kitio réunion anaza iso na mbongo te mbongo nyonso esili ye moko afuta biso moto gizi wana tokomiti na bobila bato yanga ni banéglige biso te bazwika bakiti na bango wana batiema na nzoto pete mabondimi te kakufi ale le bakei bakotisi eumeli te balingi abe mafaza ya okufa na bandikolela mama nanga azopekisanga abiyeba kozala tension atikeli yoba me asengi bino kaka bosunga atikeli bino charge ya bana tisa mongo mpenza bandeko ya badiaspora bazoyoka yo bayoka mbelana alobi numéro ya telefone nyonso baobengela yo mpo basunga mpona matanga ndenge yango nalobi basunga bana atiki na bana misato basi numéro na ngai eza 082 12 59 010 numéro na nga 082 12 59
010 numéro ya ndosala yango wana bandosala yango wana ngai bandosala napesi binoka merci. Merci. Combien de temps est-ce que vous êtes en Botam? Enfin, il y a combien de temps? Parce que 2012, quand on a vu moi, une année, on a vendu dans le quand on a eu un groupe, il y a dit que capable l'année de l'hôpital en 2012. Le bandit, tout le monde a présent du Chimani, tout le monde a monté, on a monté, ils sont venus qui nous ont vu. Et donc, parcours, la carte est à tout le monde a déjà gagné. Aujourd'hui, qui t'ont fait partager nos vacances et le mot tout ça va mal ou à péter la Papa est social, elle est sociale. Parce que donc il soucie, il y a président au bureau, il y a souci et mener l'attention, attention et mener la Yaya, tu as évité moins d'attention. Oh, vous attendez sur le bic et non candidaté peut-être ça maman au canisa qu'à les 8 ans et après la réaction nous est aussi la maman. Ngandi na osola na bino anga mota so kitanga tina zero yo na lo baso na zunga grâce à Nzambe donc abela attention te ma abela attention donc na lo baso na zunga tina zamu na lo pe tina ka Nzambe ayi no nga sana na e ba me manga na zaki bembe docteur wa yambanga na ko en pleine culte l'église lo pe Nzambe asala yenga ka ngulu ko na ko na kate église. Eh bien, mais docteur a beaucoup de choses à faire. Donc, moi, je me suis dit que je 3 heures de temps, elle a eu aux hommes, elle a eu qui n'a pas bébé. Attention, qui était à zéro. Donc, on peut être attention, un mot dérangeant, mais les gens ont attention à la ma vie a été souffrir attention. Tout ça, toi, ma maman, bana, mais il y a un monde et comme ma soeur m'a sucé ma casse. Nzambo a pesa biso bana, et nous ba comment pesa biso poto beaucoup la Merci. Les condoléances encore une fois de plus. Ma soeur. Président Montana, bonjour. Bonjour. Vraiment, tout ça m'attend. J'espère que tout ça dans résidence. Il y a ici quand on m'a vu, Azaï Kouvanda. Président Montana, sango écouter le web. Sango écouter ngai na 21h30 na zolala. Na binote na kota na Facebook. Na kota boy. Et tondi yango nango. Na kokaki kutusu te na kuyenzambe na lali attends yango mona tona ma baza petit moko boye petit moko discipliné petit moko lobana kutute petit moko donc et bien ngate to basum da kufina za mutu malamu pour la ma vie vraiment elle n'est pas conflictuelle c'est trop c'est émotionnel c'est vraiment balobi eza attention kaka moto dérangeaki ye baproblème yango memeni attention bon toyoki bongo tension ngo yekaka briske esika avandaki na bato ezali na bango wana boye basololaki nini oyo epesaki tension oyo mina liwa boye ça reste à vérifier. Voilà.
Ça reste à vérifier avant d'aki na ina bato moko sokolo pakala il paraît. Malgré le bon makiwana. Qu'est-ce qui a été dit? C'est ça le problème. Pour que ça le puisse amener jusqu'à la mort. Quoi? C'est ça maintenant le problème. Voilà. C'est ça le nez du problème. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Na malwa pasteur de la foi, même atanga mon ami tchola mon bana. On a fait batante, na fait bajonte. On a la mkaka bweliwa. Ko senga nzambe ka mawanzambe mawane kita. Oh ekomi dans les trous. Donc ekomi na ba famille ba ko banga. Yo bozo ko fa boeke bato yo zanga yo. Ngamona komo raisonner ngabi ngabe no saba malaise ke ngabe mona kana osuzuka bona ki. E mawanzambe ka ezana biso. Ma sœur, la vie la mort sont pouvoir là. Confesser bon ça la malaise. Non, na confessé parce qu'il m'a fait ba biki malaise ça de toka. Malaise non moi bisé kinga na bina ngaba grippe. Grippe beta kinga mais ça va. Ngapi na senga bia ngapi ba grippe ngo etungisa na ngo bato. Omoni. Même quoi comme maman be muta. Ça fait mal mais toujours comme là on a vidéo là ça va vidéo en tout cas c'est beau comprendre des biso hein. Vous comprenez des biso. Tu retiens la binongo même en image. Tu retiens bien l'image pour vous yango. Je pense que ma chaîne n'y a pas besoin d'abiso image, on a besoin de mon yango. Oui, bah tu as besoin d'inviter sur le régime. Bon, illustrer la biso image yango. Bah pas mon yango. Formato continue la biso, tu continues. Les siko yo asalinga ba habiter tout ça la vidéo wana tout ça nini bon mona ba image na ndenge to sala ndenge to sepila moi to na se prendre bino ezaki ngabi ate kanga na téléphone na yo au téléphone na ezalaka bien vraiment et puis ça ka image ya bien kanga ba photo abandi ko kanga ba photo andi kanga biso ba photo abandi ko kanga ba malata ba mizu biso nyonso abandi ko kanga biso ba photo yo ko kanga ki photo na quand même oui dans ba photo na tindi ngo pe na kata groupe na biso na académie des stars na zape na ba photo na ndenge na kanga biso ba image wana s'il vous plaît na régie le quoi tout ça nango bo illustrer biso ba image ba photo na ye nyonso naza na image wana na ne bando abandi pe ponga pe anniversaire na ngeza le 2 février ndi abi nga sikoyo bongama na sala o vidéo abandi osala nga pe vidéo aoloba boyo ka pe voix na ye azoloba pe wana osala nga pe ba vidéo titi andi okanga biso na tito solo li pe ti malata ye koloba ke nga na yoki nzala na place nga yoki nzala so biso fanda boye sala bien te tozonga ndako ndo moni ye ko kata tanga kati tokei okabwa biso nyonso mardi fallait na senga ya tindela nga atindela ngati mercredi na ko sala yesi na za opena ba image na nga na yesi na mi ya fallait sala nga sino tindela nga ba photo wana abina nga okay ça va na tindela tindela ka moko una kanga ina nuru nde o wana mususu atindela ngati na batongo nango nzoka ndela babutu nango asala ki voice abiki aobela na kati ya groupe abika obela ayaki hôpital côté docteur na traitaka ye mais la minute oyo atali sucre na ye eza normal masuba na ye pe eza normal ayekotala ka malaria nde bakangi ye 2+ pe en plus nini tension na ye nde eza ya komata na 15 nde yango moni ayekoloba bon docteur alba fanda amilamela na bamai comme ça akoya koperfuse wana mercredi wana ngapi na souhaité que ça va bonne guérison mercredi jeudi nango jeudi oya kufi na batongo na eseni ya bafoto communauté abandi pour tindela nga bafoto abi nanga ça va merci et ça eloko te tosolola bafoto mosusu yango na tindeli mama tokomi mpe 10h lokola musicien na biso moko kasika songo na masina mpo ngaza mona masina akufaki mpe kaka na ba 11h wana ntango akufi na bandi sikoyo naki na distraction na ye na bandi sikoyo kokomante bafoto na nde otindela mpe batandwana nde sikoyo na yakokoma boye nasikoki biza yo obenga ngo malata nakota na kati ya malata ekobenga nga natala boye kolobaka ngao ma vie sikoyo nakoti boye natala boye bato mosusu baolela seigneur déjà sala répondre alobi ke na miso nde okoloba boye ma vie atiki biso donc nayebi biso ezalaki vraiment passe ebimisa Abela ngai. Nous avons la condition pour nous pour tous ces pays Seigneur. Combien on kunde la yo ya. Bonga combien asololi na mozoni nyonso ya académie. Voilà. Na bandi kosola na mercredi na butu. Na expliquer nga que asali crise ya tension. Aza na hôpital moko na super lembo. On a vu ça va na koma lobi problème te. Siko ndeni ote nazozela
tension ekita mokie comme ça na banda traitement mpo bakanginga mpe na 2 plus ya malamu. Jeudi tosololi na ye donc lundi tozalaki ne na rep à bonne santé donc azalaki ata na image moko te ke moto akokokufa epuis eloko ezolekela biso jour wana azalaki ndenge azalaki azalaki vraiment na esengo Voilà. akangi bato bafoto asali bavideo epuis ndenge mafe arepetaka jour wana arepetaki makasi bango sikoyo na kati ya famille ntango esoki batiaka profit bajustifiaki yango tozaki ya crise yango bameki na hôpital te okoma kobela na ye mpe donc bato mibale te ke bazobela oyo yake moto abelaki te eza ta batension yango bacrise yango bato bayebe te mpo mavasona bato normal so mavazalaki ntango so ya numero nanga akomela po akomela bato nyonso irano mpe kiakomelaki ye oui ntango irano akomeli nga amona ya message wana tozali na ye alakisi ata irano akomeli nga tosaki na biso parce comme ça opesa tobadie na ye toyebi te akomeli mutu nyonso mava akomeli mutu nyonso donc oyo ka bayebani na ye oyo basololaka oyo numero même na Facebook akomeli bato nyonso toyeba te mais est ce que ntango yo osolola na moninga na yo mave bamikolo nyonso même ata lobi asantaki bamo moko boyo ozokanisaki mave c'est comme ça ngatika ndenga tozali na lundi na répétition tozali lenge na répété amoninga kuna vandi abi yovandi boye nini nango ngambi se mama eloko te ayo oza bongo oza amiga te eza na sombelo miga sombelinga miga ti tokabwani tongai toyo otika bilamba mo na lemba tokabwani donc mafe ezalaki teke o ana liwa o nini te o maladi te ndenge akendaki hôpital wana asali crise so baproblème oso ata soki problème ezalaki okoma tina baniveau wana ndenge batension bino donc mabasamotio comme ça biso batia comédien ya biso bazosila mpena boza mpasi omeza mpasi